la paix, je m'appelle le Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1, on veut la paix, on veut la paix. Ça, Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen Babylon. à cause de Babylone, Alles wegen Babylon. le Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Il y a Bonn, il y a Allemagne. Donc, nous avons un représentant la bouche autorisée dans l'élection pour soutenir Ngai, pour tirer un poids. Parce que na bino, au Bongsambo Kawana, tous les gens qui ont tout ça, la Congo est Sika. Congo est Sika, tous on a besoin de jeunes, tous on a besoin d'une nouvelle classe politique. Nouvelle classe politique, les gens biso. Donc, pour soutenir biso, tous les gens pour la Congo qui est biso. Merci. Honorable, c'était les 4 mois de l'élection ça là-bas. Alors, la préparation de la députation pour l'élection. Bon, na Kinshasa, na Zanachangu, donc au nyonso lingi à soutenir Ngai, à contacter biso soit na page Facebook ou soit na otika numéro, comme ça donc on va travailler ensemble. Donc la préparatif les bien. Et puis Ngai mo na okokate, yango nde naza na besoin na bino parce que c'est élection. Élection et lobby que vous votez. Il faut voter nous oyo azali na ambition, azana programme. Alors programme na ngai okozwango na ba émission et uzoya pour continuer ensemble comme ça tout le mais batebele le loba ebike innocent zali boza côté nous faut que ça rapporte position na biso toujours Fati Béton. Donc président a solo pour la Congo a démontré pendant 4 ans donc na 5e année donc Congo penza et ezobunga. Donc côté wana pour soutenir Fati Béton, pour soutenir Félix Tshisekedi pour le changement au Congo. Donc, le président national Nangaï, Oyebi, Vigeti Manga, c'est ça le regroupement 1. Donc, ma Cambouignon sur le temps. Merci honorable. Ma tante de Bundes. Pour le moment, que pour lever que bateau, banana biso, surtout les jeunes na biso, tout le monde alors, c'est vraiment déplorable. Les alliés, la situation de insécurité, toujours se alors, on a les alliés, manque, il y a organisation, et surtout pour les jeunes. Donc, toujours l'inga, tout préparé dans nous. Police na biso et puis tout ça là ba programme oyo ekoki ko intégrer ba jeunes surtout pour la misala surtout pour na ba donc futur na bango donc ba sala ba neti pas na biso na banya wa to benga rango ba hospital donc parce que na Congo la plupart des jeunes ba so traîner dans nzela c'est ça. Donc, sur la 6e classe, au cours de l'université, donc depuis ayebi métier, voilà. Ce que tu as toi encadrer les jeunes, on a pour la côte la délinquance. Alors, pour na ça le mabongo, il fallait poser la balobeli. Il y a un océan na bino bon pour na biso. Bisonné, donc appuyer le programme on a pour la Congo qui est liboso parce que sans cela, ils a passé. Oui, tout le monde que Mobix na biso. Oui, tout le monde que Mobix na ça qui papa Simon Kimbango. Toyebi yango bien. Mais to soko ignorer les Cambouanais et papa Simon Kimbango papa ça déjà message na yeke. Biso bana na yeko to ça na Europe. Mais to soko en Afrique. Mais boso ça là que boso pas casser biso, to soko futa ba impôt. To tina ba conteneur. Conteneur on est côté biso lokola 11 000 13 000.
alors mpona bana na biso baso misala eza kama moke pasi alors soki ke place wana bahonorable boorganize mpena bien bofacilité biso organisation ntango to biso tootuna biloko bazofongola bacompagnie omoni ke bana na biso bakozala na facilité kozala misala évidemment na eloko etali douane ezoboma biso makasi depuis Fati azwa pouvoir tokenda Berlin tobeta sete mpona likambo etali douane mais lere azwi pouvoir na ye boyebi ke asanganaki na bayini ya mboka ezaki facilité mpona ye mpona kobongisa mboka akutaki économie par terre baréserve ya mbongo ezalaki mpenza te donc yango nde makambo nyonso wana na magistrature ezoya akobeta sete de façon que tochange makambo parce que toza na biloko ebele ekotisaka mbongo na mboka mais so problème ya Congo bazwa douane neti motema neti pumo ya makambo ebele yango monaka ke miyibi ya neti kopta bango na miyibi ya république omonaka place ya koyiba mbongo douane bakokoseli yango monaka bapri wana emakaka ndenge na makambo etali spiritualité ngai moko naza mwana papa Simon Kimbangu donc soki tokoti makambo oyo c'est parce que tozali na vocation tozali na mission oyo toyelaki oyo tokoki mpe komema Congo donc ezali pamba te parce que tozosala yango parce que ezali mission donc soki Nzambe apesi mission quelconque donc apréparer biso apesi mpe na provision donc tozali mpe na secret mpona Congo donc secret ya Congo toyebi secret ya Congo nayebi donc ezali mokolo na komela te bino oyeba mpona nini ngai mpe nakoti makambo oyo parce que ezali secret ya papa Simon Kimbangu na mwana na ye. Les réseaux sociaux. Comme ça là. Il y a peut-être un téléphone, un laptop, comme ça. La solution pour la Congo. Oh, Jara, Congo fait la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1. On fait la paix, on fait la paix. Ah, Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird zerstört. De Babylone, Alles wegen Babylon. de Babylone. Alles wegen Babylon. Le Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit.